Batebele babeta Olympia wana Matika Songo balegi rotumbalani. Batebele babeta Zenith balegi rotumbalani. Batebele babeta ba Bercy. Kabose boulemi makambo ya sana musique congolaise awa. Asa artiste autant azobete pas général de FAO, ba leader wa msuba na ba classe. Misu boye na ba orchestre ba tine na ba bandala ba ngiringiri na ba bumbu na biso. Exactement. Me faire ça faire na ndenga Congo batu balobaka za nzamba ba yebi. Oui, to rotambusa micro angana to sara micro balade, micro to za sans fil. To betara à moi 2 personnes ba le ka to tuna. Botika Matika Songo. Kasongo Machi. Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Chers internautes, bonjour partout dans le monde entier. C'est bel et bien votre mission Star à l'horizon, une émission de chronique musicale qui vous permet de suivre vos artistes, musiciens, peintres, stylistes. Dans cette émission, bel et bien moi-même, je présente ça, Matika Songo un peu 4DJ. Dans cette émission aujourd'hui, on va recevoir pour vous Asken Bass, bassiste de Kabosé, Yarotumba Yarubia. Ça fait un bail. Ça fait vraiment longtemps qu'on a un bail. Et puis un mouvement là-bas, ça fait pas longtemps on a mais on va en parler aujourd'hui parce que Babi Congo Komika Mutuso a sali tout le monde Falanda quoi. Mais ils ont rappelé bon il aura bien et c'est un rappel Balanda. Là je dis big dédicace comme ça à Gauthier Mascotte. Gauthier Mascotte mon vieux depuis Angleterre. Big dédicace aussi à Picho Pacha Sotali Konko en Norvège, je te salue. Puis big dédicace à Dorcas, joyeux anniversaire à toi Dorcas Yang. Il y a Dorcas, la taille acoustique fine. Je te salue de la part de Matika Songo, tonton Matika Songo de toi. Je te salue sans oublier Grâce Ntela, Omba Grâce, Bijou Afua Mateso, Laetitia Kouya, Picho Pacha Sotali Konko en Norvège, Merim Bate, Wana Bave Nangai, Amédée Makendi, Sandra Maya. Na pêche pour me botter place sur ça. Sans plus tarder, présenter qui est déjà pas caméraman nangai. Na moni Asken Bass, boni. Bien Matika Songo Kafkas. Ah Asken Bass. Ouais. Bolamuki. Oh, Nazali yo nem do bakisa ngai. C'est beau, bolamuki. Tolamuki. Yo avant de voyager na mon bakota banda lozonga bumbu. Non, bumbo ya mabele nanga tout moment na mabele nanga. Poza la car musicien sera za place moko boye ke marambo pesami lora libosa sara kita commune na bango. Normalement. Wana za bongo po abenga ngo première maison même la Bible. Et là le roi Bethlehem place Jésus botama tango vu makambu faut déplacer oya kotala rasko bango. Olie ko fandara wana ko za na. Ouais. Nga peta na mona ke fona longa. Yo tango zo kima matolo yo tomba beta yo beta matolo ba kima rota. Ko kima matolo te matolo ezala ngo matolo ba beta biso matolo biso beta matolo. Bango pe ba beta matolo ma beta. Matolo ezala ngo mutako lela ya edenga opesi ya mabeta. Nga linga koloba momo te mutasili. Parce que mutasila rasoka kufi. Fifi. Et puis ba artiste a aussi la nanzoto et qui m'a belé mais les œuvres restent. Oyo tikalaka éternellement timo kili kokufa nzambe ya koboma mokili ndepe musique wana to kobosa nango po to kolueka nzambe mais moi kokita na bino poni biso ba générique nyonso ilandi à part générique ya zakala on a travaillé na bino na lobaka yango beta et puis yango pe beta ti lelo na absence na ngai bozwa na bino batu bozui batu ba journaliste mso baye ba cheka boseki mta mabena ngatu bebani. Ouais, tout bébé ne logo batté pas boé succès la binopécie là. Non, Matika Songo. Moni, on est opinion na yo na robo yango nous sommes dans la démocratie. Voilà. Tant yo lobi que après Zarala ba générer monsieur betate. Mais lelo on va prendre yo après Zarala to beta ba ulembola ba bloquer belé ba lelo to na époque ali bongo. Ex-ebi ko beta otolo bana.
Kobeta wana oyebi kobeta zakala ndenge beta pour conseiller disent biloko aboma kafu daba o nyonso ye na sima zakala ba o nyonso ya liboso zakala tina zakala ha po ba zakala ha ne daba biloko na biso bata bandondo donc tant montant na yaki na chema boko na pesi makambo daba o nyonso bi donc kobeta tena sens que scotchate escotchate par rapport ya ba o nyonso bobimisa ina sima quoi ba parlanga na koloba mwana yaka na ndenge na ye ke ko bota ba no mwana liboso bimi na ndenge na mibale ya misatu ti c'est comme ça dans la vie na ko comparer zakala tena biloko bon na ko comparer biloko bon tena rulembola na buka mbetu na ba non et là on est loko ya na tana ngome ouais ça a plaisir ya ke biso to pesa ki énergie to travailler. Et en fait, qui réaction pas parce que l'on est bien to petit peu moins bandoule. Mais ce que ça que pour na nengo zolo belawana, oui pas vous avez raison que fixé et loco et kokanarate. Voilà. Et là on est logo na fixé now. Mais il y a un style d'arabi surtout multiplier toujours fort, il y a travail que le logo soit résultat par exemple acoustique. Et ça ben fort il y a pas travail. Oui, et ça ben fort il y a travail total que to petit biloko trop. To petit biloko trop. Ah to petit peu sur le logo, to petit logo wo. Des arabes après ce logo tu remets ta souni donc étant que artiste il faut travailler à tout moment avant toi na ba acoustique wana kabo sa chawa sera changa na ndeni question la comprendre on bien te kabo se achayo wapi achanga chef d'orchestre na chef d'orchestre ozonga chef d'orchestre na chef d'orchestre te même kamboto sola auto ebanit to la sabato moni bo solo ndule ya na ba vérité titre émission za bo solo ndule. Donc il y a la vérité, il faut parler tout ya kati quoi. Tant la bika bossa chawa puis cela veut dire que tu peux partir depuis au banda carrière na yo, oye pas ka bosser, ce ka bossa futa mbongo mona eza deux fois na depuis ça wana. Donc deux fois au longwa au kewa puis zonga ka wana ke bozo. Yango na bit, yango na bit au ka bossa chab, ce ka bossa pesa salaire mbongo boya ka deux fois na vie. Te wana yumto bi, ah j'ai fait 12 ans. Na 12 ans nous ka deux fois et puis il y a une année dès que na janvier na novembre. Non. Il y a automma côté wana moni lelo musique congolaise na ngote ndenge za ikala ke ba futa rabino par mois non wana za lukuta. Te na 12 ans wana musique za ki nan. Te ya na bi ko tele le te tonga la ozonga no kuna. Na 12 ans wana. À l'époque, j'ai fait 12 ans à l'époque déjà dans nos salaire et combien na moi musique poto za souster. Botika ba raison ba production za rama sous-maté. Bo se produisa awa. Ba sponsor ba la rama souster. Bo se produisa awa na kermesse na banini. To comment na système. Ba salle pesa. To comment na système so to betine concert mo konza futi binombo. Sur place bo là mais rien n'empêche que boko beta pendu le tendance boto na batamba. To zana bataba ya beta d'urgence ya. Confinement. Mo konza bengi no bozo moi ça que loso moi nini boli ata na ba parler bozo benga biso to filmer pani. Omoni mabe yango tango longwaka oyibisanga makambo longwe laki. Que ba futara yote bani ba motrikelo makambo ba danseuse tout ça là ba longoli yo okenda pas faire simbité ongoye pas Fabregas simbité. Vous préférez qu'à vous on conseille la vérité mon frère. On est des amis mais on fait notre boulot. Matika Songo s'il vous plaît, oza TV va te talanga fo tout dans le respect na bango na rolo bateke na longwa po ba futanga te non. Nga déjà na tala raté que ba futa te. Premièrement, moi j'ai fait mon boulot na bien artiste. Neno sa boulot na bien so na betundu le ba opesanga. Mais ya bien za la que présent na ngande ala ki sanga na miso wata skemba sie. Que na rodo chombo na tomboli ande ni noko ana ko futa palette. Maintenant na fandi bo na lo ba na vérité. Que na ko sa mara un mois. Ata $100, ata 200 na zoate na ko na mpoka to. 5 ça matolo. Hein? Ça matolo. Tenabi na kobini na obenga na ba ba fait oui on lo. Mais ça boulot noté. Si on a nga boulot soki to beti concert to za na droit. Nga mon chef d'orchestre. Et za vous présenter. Président Zouara chef yo zonga chef d'orchestre. Na zonga chef d'orchestre. Ko lingina za na sima malobana. Bon, yo tango yo zalaka tango ngol patako zalaka. Voilà le chef. Nous avons chef. Ozara pe chef. Chef après la longwa. Après après zonga no mungamba après yo zonga chef d'orchestre. Donc voilà. Et dans la masse de beti nous le président bien que yo tango chef doit par na yo. Ya ba musicien enveloppe na bango yango et tant que ba instrumentiste faut zo boye ba chanter ba zo ba tala ba danser ba zo boye. Na zimbongo ya ba musicien ngaska na pesi bango ba enveloppe. Chef. C'est bon.
Bata bureau président ce qui parle, bon c'est tout. Merci à tonton Tiamona, merci à Dizo Kamon de Birmingham, tonton Tiamona à Londres, merci à toi, merci à Nathalie Capitan, Yaba Nathalie, je te salue là où tu es de cœur avec toi. Bah, et puis bon séjour Nayo. Mais Askambas, Nali Naye Balelo. Tout cela m'a embêté na bakuzu mais tout cela on peine dans la réalité. Ce te bito ba de part na yo o longwa na pozonga ponga na yebi tout cela. O yebi personne na loba na loba en vérité na ko c'est loté. Mais yo mo ko mi lobela o longwa ka pona nini na nengo zongi pe pona nini ba changer condition o yo longwelaka na ba problème wana tango zongi condition pe bongi mo ndambu. Tout la vérité pour nous appuyer à bangote parce que bango balia à les cabino mais bino nya so betara collectivement donc alors lingate yo souffrir le temps que ya zolia non matika songa ko longwa ngai na lobango de trop na émission ezaki problème ezaki entre nous les artistes musiciens en orchestre féminin ngana de mbiaka na rume na orchestre mais ezaki na jeune moi yo ebi horizon solo abeta zarala le loi zate bateke chef d'orchestre a comme le kola no maltraiter ngai. Pourquoi yo karaske yo des soda yo mimona yo non présent le tout le monde les gars TV mais bino faut les gars TV bino les gars TV on a comprendre que ba journaliste tout faut pas comme ba master nanga faut pas comme ba ndeko nanga faut pas comme batu nanga na za la mwana mkena za mukolo na landaka bango poto zala na relation bien même na nenga TV kena kena ma sœur nanga mami lela na ko les gars na karibu les gars ben mon pêche mon avait dit donner les gars karibu oh ba mise faut ba les gars na sala be fort wana me bota jalousie par mo lukelanga ba problème une fois na répétition taiko kuta chanteur moi zo yemba bien te na bi chef yo zo raté ba chanteur ba yemba mabe degré orchestre ba chanteur ba yemba bo yaya atomboka akati ba chanteur abimisa tala mo andoko boaka plutôt côté ki sika boaka abandi ko boaka ba demi tonalité papa ba fandi ba hôtel la rep président na photo yo faut boaka ba tala ba no wana tomboka azwa téléphone abenga président skin awa tomboki na lobane boy abia oya timu oya ne président loba bo suspendre ya timu na oya na fa na parler masana zwa bazisa côté na bona bambanzale maya na ye bafanda bandi ko beta tant mo konza yesikoyo ngape na yes tant vandi wana le folo ba peki tant na vandi na vanda pa mbate na mona lo wana ke libela na romo ke lukape ba porte et d'ailleurs na mamolo kana ba porte te wana na zelaki no président ya tant président ye et c'est qu'il faut faire un président maintenant président est franchement président qui peut m'amangata bat balobi na non président la ske ba oui abi makamune da mamba chef ouais akangiga clé a répéter na moni mambo comme ke mabeko konga mambiaka doyen na kembi na mouvement oh rien no monique et puis à part ça na pe na moi problème privé na orchestre na rolo na télé te wana mamuna ngai ya nenga te ah merci wana mambo privé et pas la tabac na yebi et peut-être nga pe mo ba plaque na moneka nena boye non fona longwa no monique na longwa directement na keluka boulot na jet set na kekuna na sali test bazwinga na beti 3 mois na beta na ngate yaka ba répéter mo beta raté na monique non na bo mabulo 12-24 confrère no mo boye ba confrère no po yimi bale ba tsinga gaskin faut zonga no ka pa ya rotuma nena zonga na ngai c'est tout. Ok, ozonga na yo yangwana lelo kanda na nyoso komi bi par là bi biche yo vraiment so ba cho boye na Marcaus nani yo askin to bito différencier bino te na obeta to cha na mode de vie na présence Marcaus bien véhiculé Marcaus parler kafu Marcaus makambo eza biema yo babilo kana so ba cho na mouvement amene za la raté président na bino ye mo za bona mutuka te. Donc critère au boulot dans Marcaus à l'équilibre yozo oza ko se différencier na Marcaus tu n'as manqué te non non mon na mutuka te non je parle ça manque commenter te non te voilà c'est bon Mathias son bien mon président la mutuka na moniango na ozo pe kara na roloba président la biso ka bosser azana ka c'est bon premier atema musique eza marambo wana te musique ya marambo wana te ke oyo au moins le lot vient à bailler le canton le belo mo biso beta musique ote nazana bandaku nana ba mituka nana ba million non to beta musique ya ko yeba makambo na osala yango mo le lo ba chamba ve bailler le tika ba chef d'œuvre le lo ba mission so beta musique pour payer mbati pour comme na mutuka pour ala la rabasi ba ve na okato mom ke ba ve bailler le ba beta ba chant o to ebeza ba œuvre mais
tant on va bêta qui tant au mode ya ko changer nous les changer que toi qui na wenge ya qui bien parfumé bien vêtu car kentu ngolo donc so sont akuna mabenga na rattraper au kawana est-ce que wenge tango ya ki bon ko ba chef d'œuvre avec bailo ya ba papa wemba et dans ba chef d'œuvre ba wenge c'est entre nous tout ça c'est clair que tout soit na musique pour dire que et cette époque sur la musique na ndenge na voilà moi ce que na sala la musique premièrement pour naza musicien Marc House fait pas za musicien nga na sala nous le pona musicien ya makila na bota ma musicien et deuxièmement mambozolo ba mamba bilamba na ko beta masolo ta et ngani na bona ko kela na ko kela basket na ko kela niveau monter na Marc House au voyage te ba mema atani dans yo voyage na yo depuis ko ta mouvement na ya ba Congo betango late ya beta ba Angola, Kenda Bari, Sakenda Bapoto, Bani. Avec le sénateur Paolo Tudulu. Mes condoléances à le sénateur, oui, mes condoléances aussi à Oka. Bobeta le roi na terrasse na ngabo bache Bobeta. Maman na ngai matika son. Pourquoi dis mambo roka son pomni? Beto to beta to kena to beta na. Yo yebi couleur atlantique. Ole kango na mo ole kango. Yo na ibisa yo te. Biso kena Bobeta mo ba mo Maloris la Congolia. Bozo beta wana. Biso to beta mambo biso kena ngola marathon. Marathon za le roi toro ba awa le roi là-bas kermesse sikoyo ba sala ba kermesse mon Angola na ba terrain to beta na terrain Malia eza na oh nyoso seré mituri azo rango nzambe na to beta na terrain Malia na mabor to beta na terrain na ojae na nani na Kasenda en plein air to beta na ni yoka te changer lisolo ngai kanti to lo bana ngai bobeti na che pas Paul dit tout dit le couteau na che moi bien eza rwanga na sanga na ba journaliste na ngai na zuba Elvis na zuba Prince to ke beta na biso na che biso place ouais na pesi Fabrice Kimbe mimbote place aza na bien matika son s'il vous plaît est-ce que na ninge ma logique soto bike na Kinshasa ba kermesse betama ba futa mbongo te et en plein air te ko boya rotation et kermesse ba encercler mais na ba terrain follow ba bon na terrain to futa make nous le mot 5000 kwanza ya ba $10 et quelques au moins ma play au niveau to beta un mois to zala wana na ngola to longwa ngola to beti na Zambie to beti na Mazabuka to kenda kuna confrère no Mike Lokamazala wana to ke beta na ba Kenya awa wana général de fois vazonga mboka to za na ba Kenya to beti ba Afrique boni poto tant mokonzi abimisa album élection to kende poto affaire combattant eye ndé ngo freiner petit lelo ko yo yebisa tant to beti élection to zo y content mo ya Mikili président zo y content Mikili affaire combattre to kenda sou Mikili to zo zela sko marambo sila bo baninga bando kendeni nani baninga bando kendeni ba ite bakendaki ba nani bakendaki président kena poto na tanga ba combattre ça beta concert ngo ta beta concert to tala na ba YouTube abeta na ndako na bango abeta na ndako na bango ba chebo abeti. Nous saluons la présence de Maître Patrick Mumbumba, l'avocat principal de Matika Songo Kaskas. Mumbumba. Voilà, Soro Meki na ngai okei. Avocat mo atambola na 4 jeep. Donc Soro Meki boye OK 4e ri po mikolo na lingi ba parker na mike te osarani 4e ri. Remis voisin ha. Matika Songo Kaskas. Gabin, mon ami Gabin. Il y a retumba beaucoup comprendre que dans Liban donc artiste comme ça les missions bah choix voilà bah présence ça va mettre ça donc rien à dire artiste ka bosazari na ne lo reçoit prouver na mboko to beti ba Afrique wana mais tant que ma poto ba combattre ba ye to ko sauter l'étape to zozela qui me kota mboka ma pandémie o to wana ngo esila na ba poto chef ngwama neti poto se poto bino boke bobetani bobetani nde ozana bobeba na niao bobeba na ba miselekete bobeba na voiture sa monter batu nyonso bino bando yembela bobeba na bango bobeba na tina miselekete répondre ba question na ngai batu biende matika son batebele babeto Olympia wana matika son balegi ya kotumbana ni batebele babeta Zenith balegi ya kotumbana batebele babeta ba Bercy ka bose bulemi makambo ya sala musique congolaise awa ava artiste autant azobete pas général de fao ba leader wa msuba na ba classe misu boye na ba orchestre ba tinene na ba banda na ba ngiringiri na ba bumbu na biso ezata ya moto ya kalelo soki mutaleki ofundi magaleki ya kotumba mema ngaskende na telemi awa
retina nga toke Kenya tokenda Kenya to matin Ethiopian yebisanga nan lelo yo on aura serimo neti bongo kima na Kenya bakanga onde ko kanga pona bi bat batikala kuna na sala na bongo na Kenya na yebi bat batikala na yebi na sala kina bongo na Kenya kasongo ya kotumba mema biso Kenya o ezake ba leader rebelle ba sa succès te loba peke mouvement patala na badanse batikala mais na kutana na bango na vanda na bango bando yo na hôtel na dans hôtel $500 dans 16 mois qu'on a doumer ba sala vie na bango et ça promité oh et ça bien mutu retumba kanga mutu ça na so Kenya kafu plus que Kinshasa faut tikala c'est qu'on a tikala demi Angleterre et là qui ba musicien te biso to kenda to ya pona la na musicien atana ki na oya yango monika to sala ke fort ba yeba biso que l'on a roké na bien biso que na Kenya on parle anglais mais tout na ba mission sur hôtel na ngai les chambres na place na la chaque jour ba bayar ba congolais ah non on a dit na ba brother ba brother aske baiza ngamone na na Kenya ka de Kenya ni ba yo tala ngai kutu nyoso batikala Congolia na Congolia Congolia na Congolia. Là, je dis merci comme ça à Manzaka na Kenya, merci à Washington, Wazaka animateur et pas Adolphe Dominguez, président de Washington. Merci na Nani aussi Evala, moi na Evala mala cause yemo Evala, Azakuna en tout cas Evala Mbuta. En tout cas Kenya n'a bon souvenir ba voyage mais le roi à Kenya était quoi. Kenya vraiment kafu c'est pas une ngana zonga na ba voyage ni sona ki on ngana zonga Kenya ouais parce que base tozo ke na biso show parce que moninga na pas na besoin il y a ba micro fois que de ça l'émission acoustique si on peut s'y faire merci na pesi nani faire gola Jésus de Niance président faire gola oui ngana bengi oui yo bengi président ngada président ngata c'est un président c'est un leader OK acoustique na té na okité hein? Et monsieur Sili. Oh. Non, moi j'aime pas des choses par na kati émission. Oyoki acoustique au faire abetité. Obi matika so po ni boluka problème. Na tuni olobi oyoki te ba. Acoustique présent faire abeta ongaska na yoko babeta na vela ngoli vechimanga yango na kuna CD na ona parler. O ebimi mikolo bino pe bolandika bo c'est pas landi acoustique. Le roi ya komo kumisa ne fali pupa a cheli baya contre frère or ka bosani ke yefa sangala na faire repose a wenge. Toi, maître Patrick Araba, Mibeko, et devant juge à tout notre ébi moto. Na baté na mona comment na moto ya baeta? Ne singa ce qu'on a monité, na yebi en pété na yo ki pété. Si on dit ma pour ani, les ngai na mona ngote. On a mona ke za oba beta na bolive chimanga. Pas de problème pour informer faire rigoler au bête acoustique. A bête banzembo nyonso ya ye, a bête banzembo batute. Ah non, ça c'est fort na talent on a. Talent et puis Anseluzolo que je salue aussi. A bête Anseluzolo on est na talent tinela ngalien. Merci na dédicace na kati mon ami Anseluzolo merci ya. Merci na yo. À travers acoustique il y a fait ça le PK bosser à zoaper moi abeta pas acoustique pour depuis ka bosser bana musique abeta na acoustique abi non muninga beti na beto monte keza pe idée bien quoi appuyer pe batu mususu pe ba Rolanda pe na sima ka bosser ne faire bandi ka bosser landi batu mususu pe ba Rolanda non matika songo déjà présent ka bosser a Rolanda te maramo présent faire au sala au ba musicien pour ba ça non il y a retourné c'est un artiste mission dans la CV a au sala makambu senoyi. Et puis deuxième chose où tu l'obake pour nga na pso ke na tali yango te na yoki te mais yo apprendre nga ke président faire abeta acoustique yembi banzembo batute soko eza bongo ko biso président ka bosa abeta acoustique sali mélange banzembo na ye na banzembo ya mikolo na ba collègue na ye ba master na prévenez que abai na nzembo ya si je savais ça ya Femadilou abandi yango et puis il y a une voiture sans moteur a sali pe morceau cadena président Fali a sali pe morceau BM ya président Richard Watanabe a sali morceau ka bossé te ya ferité t'es à faire mon soir à présent faire à saler en hôtel. Bon, disons que bon, tu comprends que c'est félicitations pour l'acoustique. Merci, félicitations, félicitations et puis tu comprends que mon salaire a fait mais ça a été pour niveau ferena voilà rosa cassure. Ah, Matika Songo, ngana hôtel malanga m'a dit vous ignorez sous présent. Oh, t'es na lobby félicitations. Oh, non Kabosé c'est un bon chanteur de ce pays. Niveau. Kabosé a ba désémiste morona. Niveau ya nini. Te me faire ça faire na ndenga Congo batu balobaka za nzamba ba yebi. Oui, tu retambusa micro angana auto sara micro balade, micro toza sans fil.
To betara à moi 2 personnes ba le ka to tuna. Botika polémique. Oh, président Ferre c'est un grand artiste à Mboka. Oh yo, a ça la fierté musique. Yara. Non. Matika Songo, président Ferre a ça la fierté ya musique à Congo na naie. Président Kabose a ça la fierté musique congolaise na elle naie. Lelo yo remona même président Robin Mundi Bodvan. A ça la fierté musique congolaise na elle naie. Donc mutu ça la fierté bolo batege o aleki ok. Tant que président Kabosa Zoyemba bate belé. Non bandi aussi ma microté. C'est ça le problème. Pour moi le problème on ozo batang Kabosa Zoyemba bate belé banda aussi ma microté oui. Tondimi. Mais tant que Kabosa Yembi bate ba komo Yemba Kabose pena lelo komi musika na bato bakuta ye. Te za mama musika to. Ah boso yo ntondi makaka ya banda liboso. Kasongo. Pardon biso ye bango. Tant to bimara mabanda ou tant to Kolbino moni loba biso to yebarango tant to bandaka ko bima libanda. Premier na petit exemple mo ebi biso ke na mboka mo na Zambie na Lusaka. Tant to ko na Lusaka to beta à 120 km na mboka mo ko mo na Mazabuka. To zala ki na mai kilo kamba témoin. To beta o bobo mai na nzala. Akukate à souffrir. À souffrir. Kadama bien na kena voyage à Bongote, bana carrière. Te oui banda kana kenda voyage à Bongote moi mukose wa. To fana wana to beta concert avant biso to banda enlever les rideaux et yemba wana ba yebi lingala te mais ba yemba nzema mam national mama tchala mwana que je sali ah da de oh to fana ma to bi mais matika na ne micro kama mais na Kinshasa kuna bat baganga na boy ngana champion boy ngana koko boy ngana boy ngana maître boy ngana boy mais awa to zo yoka bango te pourquoi mais to ki mama tchala mwana pour dire que bato baganga na Kinshasa que bisonde danger bisonde boye zwaka ka avion bimataka na Zambie ata na Kenya oyo ka kutumbuta dikasu yo ke na Kenya ebi oyo ka mbuta dikasu te yete oyo général de fort yete chaba général de fort kotanga ba mise basila te oyo ka le roi de la forêt Vincent carré oyo ka président Jibem Piana kafu siko oyo kuna po bato basila moni askambas mundo saona lelo yo so tambolia wa ule kabachona moto tangi kombana baibeti ngana lobi ngana mona mwana yo siko ndoza aux artistes musiciens complets inné na nzoto na ko kutanga bakomba bato te baya ko apparaître baza baninte c'est eza émission na ngana boy bon bana membre botala ngana minute au monde entier bino tout merci na nebo yambi acoustique ya ngwana bo savourer na ndenge ya déconfinement. Surtout bana potonde bozo benga non talaka na président Trump les États-Unis d'Amérique abengi au lobby et monsieur Sili na bien oui bien demandé oh vraiment là on mettre pâté toke 4e rue s'il vous plaît yo bien demandé 4e rue oui bien numéro président Trump to ba tenzo ka fania Kabose personnel président Madilou OK si kota ngaki nzembo président Kabose nga bandi wana bolingo somi omi Oza un téléphone place à poster qui l'axabiso. Yoka. Tu go président Trump abi you artist from Congo. Atuga. No good. Atuga. Oui na yo comprendre que belo na yo comprendre que père son nom papa Lombo Makiadi. Nan to bimite to na ba petit to tala ba émission vena bisolo kuku sampo ya mbaya lobi musicien aza après sata. Les musiciens azalo kuta moko na bisayo non mais félicitations en Kabose vraiment il faut appuyer ba initiative comme ya bien au moni sikoyo ndeto yeba o ba discussion to sara na ba balabala ndeto rotikango faire bande acoustique Kabose abeti acoustique tout à la sco bino pe bo banda kolanda po déjà que ba mission batikali c'est pas lelo ba président Junior Wendo pe déjà beti acoustique ya Junior Wendo je salue mon ami Junior Wendo Fula wana déjà mutunanga kati mwana koko na biso Wendo Kalosoi grand chanteur ouais wana masa na ngai Junior Fula Junior Wendo merci donner na bandolo ba to encourager ba musicien bolanda tende na otakine eza émission oui il faut na chaye moi pression moi ba question da bon aza adversaire nanga pe na za adversaire na ye mais na déontologie dans un mot to seki un mot pe na pese moi kanda mo roboé ndenge émission ezalaka donc je salue tout le monde qui suit cette émission Matika Songo on va finir yango ba komina kala na ni na acoustique wana fuka comme bientôt album Pelletage donc eza Pelletage et l'album il y a
normalement il faut ça l'album à musicien même qu'on a poussé on est dans l'album à présent mais la 4 album on a besoin nzembo nango na tché ba tchango na 4 donc ndé non so aboy ba menoman tout bota na ngai nzembo na ngai efili chalanga na embeli grand prêtre mobia la maimbi le boursa là na Paris na tika na moi quelques dédicaces mo fona ke no bandela moi ba koti moi et salut no bien le king ya musique congolaise a posté au batu tout ba revara banda o rêver tamboyer mika kadena pas poster bino na Instagram maman bozu ba vie salut bien ndo zana mikolo nde bozaboye so ikarandou les aki na Congo confirmer ezate mais wa o changer direction ngo bando ke kamba mombinza okendaka rep afali et encore yoza makasi na otamba na ba rep abati kabo sa peksa ote non kabo sa peksa na bige aska artiste ngana gena ba rep pour na yo ke puis na chef faut que yo ka batu po na ba nena okondaka pe ko yiba po beta pe oui ko yiba pe ça dit ko yiba neto yiba nani ko yiba mayele ba benga ngone ba partition na uta bumbu mama uta na bumbu na yiba nani na génération na biso mta beta kana etengam na beta no yiba ndesna génération na bino ndato base yo moro pesa imbote ndato base nani ndato base ya fabrication yo mona muto otanga no komo ba yebi na bango ete askin on a tegeza ba problème askin aux ingrats yango na carrière non nyonso aussi la kana mouvement na bino maintenant bien muto otanga wana batapoto ba yebi yete ba ete muto obinisa ba novelas obinisa ba mopepe azobeta ba nzembo sa succès obino boko sala ngote acha nzembo liboso na yo na vie yo nzembo o zolungo cha o combien de fois bandi makambo acha nzembo na mouvement na bino esimba akate ndo le ba biso pe boy o banda ba promotion nzembo ça fait 10 ans et demi oui matika sondo muto afandi ya comme comparer na ba basiste wana zo cha bandi o mo te ko zo bebisa no comprendre ngato na beta biloko boma na pesi mapumba na base raison yo leki mapumba na base yo ngato na beti biloko boma na mboko yo kanga mara na archive batu musu bazaki na wenge musique maison mais ba leader mususu neti nani mais nazoloba te siko nga ko tia neti nani leader mususu na bona ko tanga ba komona ke ba parquet ero na linga mwa bino émission ezalaka na ta nazolinga mama mwana te omoni na bandaki confinement na bien et comme l'attente de confinement il faut vider nze monanga bimana za l'aise et comme Mathieu prison makala lokoza côté na zo ba la musibino na sincèrement na ndinga kimba bossa na bino hein bino te babo Samsoneli acoustique au kara faire pas bokangi faire bodiembeli si vous tika kotanga ba kombo ya batu awa tika kotanga ba kombo batu ba bazisi otanga na mboko ba beta te ba yibi bango te o se ku sabango Godelo fo maleka na TV na émission personnelle Eveline Kamo Lopez batuna ya loba Aubani atika marambe pa pecho na skembas asali ba émission internet ya lo na katso mgelo kwa sankara de kunta batune ba grecomen ba banande ni solo ngotika greco tika mabora na loba matika songo pale bandal via talikara abimi saka kufa zo le gateza otanga ya vena so jibe mpiana lelo ko beto beta na o mais si ko use ko comprendre ko kotani kota ndimara baninga pe ba beta roleka obaza ngai pona ndima mutu ngam na pesa matika songo yo na selo émission lelo matika songo mbula nga na selo émission ba soki klebo na lobaka no ke matika songo ngane na boye na pesa bango accès to posa bakoma ko boira bango na ba orchestre na bango ezaki basiste obeto ba boira kete mettons ba yo kaske bas kilo bumbu nzete même mo na ba série on était na époque na biso mais lolo tene époque pe banda boira ba boira walo basi abeti pe toloto lazobeta masolo bato ba abine à présent Bill Clinton ba boira lelo yo masano tangi wana ya président faire basiste mama bundi po ba isa mabundi ba la masute ba isa comme faut taille boye yozo benga mapumba na basi mamuta mabundi azo merci on va finir cette émission Askambas to comme dans suka bandeko ba otalo yebisa bango nini chiko ba retenir nini internaute pour retenir que acoustique ya wana bo savourer pour qu'on sala yango pour na déconfinement ya wana déjà puis merci et ou pas mokonzi asengi bino na ndenge bo féliciter en tout cas téléphone à mokonzi comme ko charge jamais la journée 20 fois ngamona oza témoin ngamoko chef téléphone na bosse banda charge jamais 0 fois et chargement nango trop mais pour na makambo to boîte acoustique en tout cas il a crié que l'eau simbi merci na président Fali pour le king na ndenge au poste de Ronayo na yeba ye osuka merci na président Héritier Watanabe Goga mais c'est le chanteur na ndenge au poste de Ronayo merci na président Robino Mundibu
généralissime on a nengo posté ndeko na yo merci na président nani Gaz Mawete akana binando na nengo posté ndeko na yo merci na le ba c'est la lobby monsieur boy monsieur c'est là qui nengo posté ndeko le lobby Gaz Mawete président yo mo solo ba que président na yo banda ko beta déjà depuis kala batu musu bazara na nchiki na banani banda ko beta te ya lo kwa yutango beta Gaz Mawete azokende classe yo ko benga président s'il vous plaît yo so ça mouvement pe bo zande moko nabia na benga pe président innocent pe président innocent yo kana suksa na benga pesa pe pesa président innocent balume mbote pesa président innocent balume mbote internet bola na suksa na boya pesa innocent balume président innocent mbote na yo comment bon guerre ezara dede guerre ani ya musique à Congo ezara fali faire innocent bi ngana zo pesa ba merci bato ba poster mokonzi na pesi merci na bato ba poster acoustique à au moins na poster innocent aso mona c'est bon mais le bat te na moni te kokoma la F victime change ça bat makambo gay na mala tise ngana kena kati na keite te na biko koma na F victime change ça bat te beaucoup mina fali te non président fali to koma ne président fali a misa mboka président kabosa misa mboka relation président la famille entre frères et frères entre artistes président Ferré Adam misa mboka tanga ba komo na président kabosé c'est entre frères et frères entre artistes congolais président Gates président innocent président Gaz Mawete na président kabosé entre frères et frères c'est tout c'est qu'on dit. Merci vraiment, c'est une belle émission. En tout cas, la CPP a montré quoi. La seule émission de Kala. En tout cas, Bobo Zalama, branchez toujours dans la plateforme et tout. C'est pas comment on a site sur YouTube. Ah oui. Il faut s'abonner. Pour s'abonner massivement à Kabose Boulembi TV. Ok. Betchango Bomonango. Na profité na s'appelle Dorcas Boulembi. Moi, la fille aînée. Il y a présent Kabose. Gérer quand on gérer ma solon petit à Paris na minute à Pessimo théâtre pour na succès à la casse quoi après ma sincère condoléance avec la Landry Bisidi ou tu okufela Venato Gilio la présidence on dit à Mutuna Landry Bisidi Mutuna Kalamba viens nga Kalamba na ndo boage po na on na lia petiti lelo viens nga lelo ma yom to lia mbongo Landry Bisidi Chilombo yom to lia babio ndo tindelanga ah yom to lia bilo ndo tindelanga na monde son avait via za bana wana mission intérieur via za na Landry Bisidi mbote trop puis na pesi mbote trop pa ya Nelly Moduga dessin animé après si mbote trop pa papier na mabanga zapo to wana temps de confinement après si mbote trop pa ya Dezuma Kela na Turquie na Istanbul na pesi mbote trop pa ya je fais encore japonais Marca oza robimsa ba 1000 francs te ba dollars te ke ba ko papa ke ba to wana Congo bon na ka pe za la rappel ngo fa ka ton na pesi mbote trop pa ya et pas nani président Miums Mayombo Serge le ba président innocent balume président Miums Mayombo na Turquie après mo de pas ya Nelson Botuli na Turquie na Bosante Winnie Kembo président Firozefira Motema ya maître Patrick Mumbumba en tout cas nena bo dans na l'aise pour mettre ali moniteur au sol alors intellectuel pour mettre à côté. Et ça te yo le quand la TV finga batu di bande koli le la ngai mais d'ailleurs ce que âge koli déjà oye bate ba o kango pamboke bo. Ouais nan. Entertainer comme muté. Comme muté. On mettre ça ngako tanga raté. Pour devant juge, so bi di bande les encore on a besoin en parler. Merci beaucoup. On va finir cette émission voilà. Si le loyo pesa car. Oui, na pesa. Bazar na on souté. Bat ba na on un artiste faut na pesa 82 40. Pour na bi marka osa pesa te. Bat bazar na on de. Muto tanga il n'y a pas match papa. Il n'y a pas match. Tu comprends na muto na erreur. 82 43 42 147. 82 43 42 147 na pesi mbote trop et pas Guy Basket des continents. Nelly Moduga dessin animé. Nelly Moduga, Nelly Moduga, Mutulanga, Nelly Moduga. Voilà Mutulanga, moi ça pembe Nelly Moduga. Mutulanga Kalamaya. Vicky Mabanda, Maman Sophia, Anne-Marie Mabanda. Merci beaucoup, merci à toi Askembaz, merci d'être venu. Merci à toi Vianney la patronne, merci. Merci à toi de profiter dans le banc Souka Vianney la patronne. On est arrivé à la fin, c'était Askembaz et Matika Songo
le propos tenu dans cette émission n'engage que leurs auteurs. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, merci. On est arrivé à la fin de cette émission. Bon, c'est là. Nabiso Matika Songoyeyo, émission Natakine Momke, invité. Fallait na le bisaï, tout ça, la mon émission Kala. Donc, Binoni, Chobolinga, Naba O, Naboaki, Naba O, Naboagite, Laetitia Kouya, Napesio Mbote Place aux Ali, Nani Sona Boagite. Nani Naboagite. Wanka Sizama Batove Nanga Soleil Wanga na Pesio Mbote Roi Pelé Marie-Paul Fabugaz Maestro na Pesio Mbote mon bali ya Terry Alino mama na Jezi Brian ay bomesa na Robin ngai Matika Songolonga ba bébé check Matika Songo Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe.